mbuteze yatu kembote nzolelevo eno lukisunzula enza watu to mune bobo esivata anane Kongo nzevo nakisunzula selususumuka kansi ngekele maukulu na moko meno lulanda yani vobelekala eno enza maukulu luninanga lulanda kalususumukiko kasi yeka akisunzula mutamutu sinadia kunani ngei kumbwa kunani ngei kumbwa ma Simon Mbongo. Simon Mbongo. Yeah. Mutamutu nge kumbwa kunani? Kumbwa me Tony Twengi. Tony Twengi. Mutazi atu endioyo Simon Mbengi. Simon Mbongo lulemvuka Simon Mbongo lugwanga munankunga endioyo Twengi Tony lega per mulangi lutomalanda enza lulanda au mudingala bobela natumanise mbobo eno mosi lukiyuvula mutamutu esedi yako ingudi yako musikwei vo muna lingala atwawisha esedi yako musiwisha Tony Twengi engedi yako esedi yako ingudi yako musikwei mama auta na makela esedi yako c'est-à-dire mais ngana za deux parties ngana za papa congolais maman angolaise kadi ambuko ukisunzula kadi ambuko okay. C'est-à-dire mais mosi tadi dankos Simon Mbongo fote kamba esedi yako engudi yako musikwei enza azaya munadingala bazaba ta wish papa za mutakinsa maza mutabakela dizombo akela dizombo disongelevo eno anane Kongo luninanga nzolelevo lusasula anane Kongo luninanga Simon Mbongo nge kunangala konge okambe yatu bo ngala uninanga vo luba uninanga vo kulinanga luba ko kulinangala ko okambe yatu munadingala maman aza vraiment angolais d'origine na maman botami akoli na donc lu utukidi kula kitsasa maukulu kula kitsasa ese ngudi esivata esizombo ina di matondo Tony Twengi engediaga osasula engeye emutu nakakamba bo ngala uninanga kimvutu bani kango watu nge vo munadingala atu je suis congolais je suis né au Congo mais papa il est 100% congolais et maman elle est angolaise donc il y a deux parties moitié angolais moitié congolais di matondo butamutu ekwaku tuisidie ngindu bo anane Kongo akarabaki mosi ewau munazo ngindu tuisilizawu eno natulubokelisa bo Luiza tokalabaki mosi ediambu nadibwa tokala tokubama ezo ngindu selo munazo zembote so Luiza voka Luiza koyena l'union fait la force c'est Luiza bamindele bango moko basala communauté européenne koma ko pesa na moi poids entre bango na bango soki idée ndenge wana ezali ngako masepeli na ngomini oya mutamutu yeka ikamba dia mosi se osusumuka ya ilumbu ye mogene pange ko yagala Jean-Marie Mbongo akumbogela bo mutamutu kulondre ngini nanga ewa osivange lumbu yani dia kakakokola mutamutu engeye tsoni fuanga fo kufuanga tsoni kuna kamba bo endio yomusibata mboka na ngai oyo mona soni kufuanga tsoni go non mwene kesi mutamutu mutu nakakamba nge endio Tony Twengi mutu nakakamba bo ange mutu nzombo kwa kuninanga fuma fuema vo seva non
oseka parce que wana eza mboka ya mama na nga biso tona titoa ba français ba belge papa français mama belge donc na tango mboka mama na nga na lokumu makasi parce que pour le moment mama na nga za wana donc ayaka bapoto mais azongaka wana eza mboka na ye donc on esengi makasi naza kutu nationalité beleko ewawu diambu dinkaka soleke luvula eno voata luzolange yena ankwan lele ewawu evata di mwene vo eno esivata ewawu twele kunan lele ewa eno mutu naka jibula na bani ke luku yen lele kisole ngei koli eza nécessaire bilamba mpe eza biloko moko tolinga de toute façon moto atambolaka taka nazalaka kaka eloko moko ya okufie nzoto mais biloko eza koli eza nécessaire po soki ozolia toko soki ozangi bilamba chere ozana otambala nayo muta mutu ezozo imvutu zepangeto Simon Mbongo ewa tondi twengiriaka opandiki mvutu wako kisola na bandike nlele yeluku vokudidiko wele konga vodidi kontre nlele ewa mvutu wako iki opandiki mvutu wako kozala mutu folia kolia eza obligatoire ma folia bilamba eza volonté parce que mutu moko atambola motakala mais eza volonté po olata bilamba cher eza bolingo na volonté kolia eza obligatoire na mokili donc jamais ndenge toza boye na baresponsabilité toza nango endako na biso elie te mpo kaka nga na lata is no make sense donc disongele vo kalusolako donc na juvla vo yen lele ye magedia kalusola mako solo solo vo kalusola mako yelingi topona kolia na kolata eloko nini na sens wana biloko ya kolia eza primordial oui mais est-il que tokotambola motakala te c'est ça kolia kati fo la tobima libala question eza pas cité mais normalement tokoponaka biloko ya kolia avant nalata fo nalia okale finga ko nakonde finga ngemutu kuleni kanga lako bon muta mutu kwaku tuluwene kwaku kimambu menange kwaku kimambu luisili kwaku lokambe kanda awa toye mwana biso akufaki mais akufe na circonstance moko ya malamu mpenza te toye mpona soutenir famille epuis toza na pasi circonstance wana bien mpe lokwa toza moso ya mikrobo napesa basentiment na ngai mpena naza d'accord te na makambo bana na biso bazosala dematondo nazosenga bana bayoka biso batika utamutu enge kidiambu vovile muna ngindu zani muna mamana réponse nango déjà moko Simon alobi omoni eza pasi omoni oyo akufi risque problème toza nango a risque moto akufi risque aza nidi fils donc Kevin abotami risque abotami na mapoko na biso donc son papa Jean-Pierre Choma et sa maman Yolande baza bato oyo tolie na bango le toye nombre na ba 90 totanga classe nga na Yolande tofa na papa Kevin ebotama ti Kevin abotami na 91 Kevin soki asui bato soki aza turbulent ndaka mpunaki na osedefande papa Kevin donc esalanga mpasi makasi moko ya komona lelo toye kokunda risque donc naokoka koitango vraiment te keno esalami mais lelo nde na ye ocomprendre leto zemakele tomoni keno risque il est parti donc vraiment bana na biso boyoka botiaka te keno ti bino boleki biso na kotimba botiaka te keno ti bino boleki biso na mayele botiaka te keno ti bino bokoki koapprendre sorry ok c'est bon loba botiaka te ke bino bokoki koapprendre biso makambo o camarade na biso kolo bar ye aye kojoindre biso Justin Esplanade donc patron ya Esplanade mon ami auta kozala mpe éprouvé il y a pas 2 semaines donc auta ozongaka kini ya semaine passée donc vraiment na souhaité ke tokonosola na kini topesami ba mes condoléances et tout donc
il est de retour. ndeko na ngai nakosepela mpe yo mpe ose présenter avant natuna yo question na natuna yo ngai nakose présenter te bango déjà si balobi nyonso déjà. c'est ça. Ok, merci à toi. Alors oyo Tony oyo moto na nga makambo na biso daleki. merci mingi ndeko na ngai merci. Donc yango wana tozosenga na bana na biso bazala vraiment na botosi baparent parce que eza triste lelo tokundaka bajeune na biso ke mwana oye tomemi na mikongo oni baya bango moko te baya bango moko te baya na mikongo na biso soki tozali na mikongo oyo ebotaka bana te lelo bakoki kobotama te alors ndenge obotami mpe na pays moko oyo eza na makafacilité eza bafacilité c'est ça biloko nyonso koki kosala alors pourquoi pas lelo ozokola alakisa biso ke prouve biso ke oke baklasse osali bauniversité okomi kosala mosala moko tokokomona ngo keno mwana na ngai naza proud nakomona te keno mwana nga baboma ye mwana nga basala boye mwana nga komi na balinde bokondisela boye donc ça nous fait vraiment triste vraiment pasi na motema parce que tozosolola tolati bilamba mais pasi eza na biso na motema effectivement bandeko na ngai normalement lisolo na biso eza na étape ezokomarché na ebandeli tolingaki nanu basidentifier bapesa na baidentité na bango mais tokomi na niveau tozoparle sikoyo makambo oyo etali liwa epai tokutani awa likolo etali mwana donc bazali koexprime basentiment na bango badouleur na bango ezali kati na bango siri bana oyo ya biso pasi tozomona awa na poto na bana oyo toboti na poto mais bandeko na ngai ma question est la suivante tomoni tozali blessé nous sommes tous blessés mais nangina tuna pe opinion na bino est-ce que baerreur ntango mosusu oyo biso baparent toza kosala na ndenge toza koguide bana na biso est-ce que toza komona baerreur yango ou pas parce que balobi ke ntango mosusu eli baerreur ya baparent bazali koguide bana malamu te bino balobi nini soki kamaka na lobi oui erreur ya baparent mpe ekoki koderoute bana ndenge ezodépendre mpe mingi kaka kotema bana quand toyaki bana mike bamosusu bazalaki parmi le deux parents na yomona moko azala mpenza sula namoni baparent mosusu akweyaka na nzela baki bamine me bana baotakaka bien effectivement baklasse malgré baacte wana ya baparent baacte baparent bameyekesa oponi bana biso te basala ndenge awa toni ntengo awuti koloba mboko opportunité eza ebele donc soki mpena mwana dérouté ekomi kaka mpe volonté na yo so omoni classe okoka te kenda ata mosala moko et puis même ata clinique ya pamba awa okoki kosan sortir okobokola bango mpe famille makambo nyonso ma bana na biso bakoki kosala moko olie bachoisir banzela oyo et puis en plus biso ntango toyaki poto tozalaki na mikumba ya bafamille oyo etikalaka na lisasa todepense mingi mpona bafamille mpe bango babotami awa baza na dépense c'est ça baza kaka bango souvent mpe bambongo na bango tosalaka biso baparent mpenza tomikotisaka mingi puis entre parenthèse mpo na nga ndire bana na biso baza plus égoïste par rapport ya biso oyo touti na afrique bana na biso ndire bamitalaka kaka mingi bango moko mais biso tolembaka mpe bango na mosu azofanda na ndako quotidienne eloko moko te salaire ne yaye moko me makambo kaka maloba te parce que il faut tosala nini c'est vrai que berreur na biso ekoki kosala échec ya bana mais naomona mingi nde ezaka mitema donc yo opesi faute na baparent te pas à 100%. Oui, tozala na berreur tozala na mike kosalema comme sous dialogue comme sous mpe badivorce ekokose mpe mobulu na bana mais eza mingi mpe ezaka mitema ndeko na ngai yo olobi nini si likambo na tuni est-ce que omoniki baparent mpe baza na quelque part na faute na bango to eza mingi bana d'abord nanu primo bana na biso baza bahypocrite baza bana moko baza makambo mabe okuna ndako peu n'importe papa na mama baza ensemble mais mwana na ntango otike na mama parce que soki tolobi na lelo ndenge bapara bakambanaka divorce papa il est parti mama atike na bana alors mama ntango ozobokola bana oza parent aza kaka te kozala papa na mama po divorce yango bino motiaka alors so otikali zala na dialogue na bana
mwana kozala hypocrite akosa mais faut s'il ezosala mpasi mwana akosa mama akosa po peut-être batika na mama akosa mama mais okuta na ndako bakali mwana mondoko okuta na ndako bakali mwana nini me tozokulinga toyeba eza nini me mwana towana faute akopesa te ni papa ni mama ezaka juste po vraiment dialogue bakosa biso ndete po baleki bakomi komona neti baleki biso na mayele. Merci. Par contre c'est rien. Nga na ya poto nazala 17 ans nga na ndenge na poto na ya 17 naza mpe mwana mais nazo se comporter comme peut-être na ebite peut-être biso kibana na biso ya Zaire peut-être ezalai makambo mosusu mais nayaka mpe mwana lelo ba 50 ans omona mokeno osala mpe makambo yango na lobana mama na ngai ba mama lelo se naza vivant parce que na milengelaka po makambo mpe topotaka na poto nakokai mpe kozala te mais ti lelo nakomi na semaka na milengelaka donc eza vraiment bana na biso bayoka baleka biso na matoi te matoi eleka mituna bango te. Merci mingi bandeko na ngai oyo bolandi ezali Simon Mbongo na Tony Twengi donc bokolanda ba message so elandi tosengi merci mingi partout bozali bokoma toujours ndenge bokomaka ba commentaire na bino ekokomela bango bango mpe bakorépondre bino bandeko na bino merci ya mingi. Merci beaucoup. Merci bandeko na ngai.